Seigneur, alléluia. Nzambe bolingo esika kufa ezali na nzela na Kristo yopesaka bomoi. Amen. Yozali Nzambe nanga, Nzambe na mawa epai masumu etondi yosopaka ngolu yo Nzambe na lobiko. Adonai yozali Nzambe, Alleluia, Nzambe malamu esika pinzoli etangi molimo santu na yo apesaka kimia mokili epesaka te. Amen. Yozali Nzambe nanga, Nzambe na nguya netumba molimo yozali sukisa yo Nzambe na elonga. Eshadaya liboso na yo Yawe Nzambe nanga tongumba melio mosusu lokola yo papa monanite.
nzambe nanga biso bana na yo totomboli maboko pe mitema na biso tobondeli yo nde nzambe na bomoi nzambe na bikamwa mosungi malamu be bolingo mawa mpe ngolu na yo yawe nzambe ya libela suka te kumisama na yo misama lelo bajolama mitolama na bomoi ya moko na moko misama yawe bajolama papa nanga mitolama kati ya basali na yo kumisama lelo bajolama papa nanga mitolama awa na RDC kumisama na yo bajolama papa nanga mitolama Adonai liboso na yo yawe nzambe nanga tongumba weni yo mosusu lokola yo papa monani te akozalaka te papa nzambe lokola yo haleluya yo lobaka liloba moko elikambo ekokisami haleluya esika bato balobi awa esili eloko eza lisusu te yo lobi na bandi mosala. Quand tu crées Seigneur tu pars du néant, tu n'as pas besoin de matière première haleluya. Quand tu as dit que la lumière soit et la lumière fut haleluya. Toi tu es la grossesse de la stérile Seigneur, la béquille du boiteux, les yeux de l'aveugle, alléluia, le sourire de la tristesse. Béni sois-tu Seigneur. À toi la gloire, l'honneur, la majesté, d'âge en âge, d'éternité en éternité Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort Seigneur. On y va. Assis sur ton trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Neige qu'il vente le jour tout comme la nuit, qui est comparable à toi. Eya na butu, eya na moyinga yoyo, na kobange lokote bakuna batondeli ngai lelo yo, El Shaddai na ngai azali okondeli na ngai atina minyoko nga na kobanga te, Jehova Jire na ngai azali Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia.
Balola pour échouer. C'est ça, 5. Encore un petit effort, 5 minutes. Alléluia, merci beaucoup. Alléluia, C'est à vous. Alléluia, Hosanna. On y va. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Attention. Moto nyonso alase azali ndeko maya eboki toyeba ndekoni ya solo toyaki kosala awana mokili nzambe mokonzi na bonene mpe ngolu mpe na nguya na ye akelaki mokili mpe akelaki moto na lolenge na ye. Eske toyaki na mokili mpona kobomana tokoyina na bandeko ebongi tomituna soki toyaki na mokili mpona lisengo tokosala masumu ebongi tokeba kongola matoi na yo bien de koyoka ngai. Alleluya. Ndeko toyaki na mokili mpona kokokisa mokano ya yawe nguya na ye emonana toyaki na mokili mpona kotalisa monene mpe lokumu ya yawe ya likama mobeko ya liboso ekolinga nzambe na motema moko na makanisi mpe nguya na yo nyonso limalinga molinga eza ndenge yo moko omilingaka olo Yesu ndelakisa ndekoyaka epai na ye tika nyonso ya mokili akoyaka yo eyo wana nalola elongo na Yesu. Ale qui a dit que je ne sais pas danser? Nabi n'a quand même, hein? Oh, kolo, 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 Yesu nanga. Olingo na yo ya libela ya sukate.
bolingo na yo ya libela ya suka te. Kolo kolo Yesu nanga, bolingo na yo ya libela ya suka te. Platini, obeta kabal. Bon, frère, te recruter dans le mouvement. Que Dieu te bénisse, Platini. Faut qu'elle était après. Oh, oh, kolo, 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 Yesu nanga. Bolingo na yo ya libela ya suka te. Toboy na biso toboy. Oh Ezaya, jamais. Ozeli kaka moninga zuli pamboli yo po olingi ozwa. Pardon. Ntango bayebisaki bato bayemba ifale koyemba. Amen. Nzambe asali Adam na Ève. Il les a mis dans un jardin où il y avait tout. Mais curieusement, à Ebisi Bango, vous allez garder ce jardin et vous allez le cultiver. Hein? Ils avaient tout. Mais Nzambe Ebisi Bango beaucoup sala. Mais pourquoi aujourd'hui, dans ce pays, on ne veut pas travailler? Kobondela, Boutoumoi, veillons, prions, c'est bien. Mais il faut. Bolingi nzala esila na mboko, nous devons. Amen. Hein? Voilà pourquoi Tokoyemba il met à travail. Amen. Et après, Tokobenga va pasteur, nous allons prier un peu pour cette histoire, cette affaire de travail. Parce que Namboka Nabiso, ils ont un bateau, bazo sala, ils travaillent, mais ils ne sont pas payés. C'est pas normal. Ndenge nini bateau bazo sala te bakozwa goût ya ko travailler, ceux qui déjà ba o bazo travailler ne vivent pas de leur travail. C'est pas normal. Amen. Hein? Batu basisi ba classe musala ezati. Otoke ne pas peut tozonga pas. Je crois que Namael Nzamba Pesiso, nous pouvons créer du travail aussi. Nous allons prier pour cette affaire pendant que Togoyemba, Naer Moko Togobeng Saba Pasteur Bagoya, Togobondela. Amen. Hein? Par toi, tu seras béni.
bakima mosika onode lolo nyonso baba ekweya sala bikamwa pambola biso baso na kombola Yesu molimo na moto sabuya onesikoyo tomona kembo na yo Mon frère, ne sois pas dans la distraction, car le Saint-Esprit te visite cet après-midi. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce soir. Dieu veut guérir ta maladie que les médecins n'ont pas pu guérir. Dieu veut transformer ton existence, mon frère. Dieu veut donner des enfants à la stérile maintenant. Dieu veut transformer ton existence qui était amère. Le Saint-Esprit est là. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche, Saint-Esprit. Touche ma soeur. Touche mon frère. Touche ces ventres que les hommes ont déclarés stériles. Touche ces cœurs qui est affaiblis. Touche ces cœurs qui ne fonctionnent pas bien. Touche, Seigneur, ces poumons qui ne fonctionnent plus. Touche ces cancers, Seigneur, de devoir qui conduit mon frère à la mort. Touche et guéris maintenant. Guéris ma soeur maintenant. Guéris mon frère maintenant. Touche ma soeur maintenant. C'est pour ceux qui viennent de donner leur cœur au Seigneur. C'est pour les conseils pour la des componations d'Anna. Amen. Il est guéri. Okomi mo Kristu lelo otiki maso ya mabe okomi ekelamu ya sika simba mesia yemo bitisi na yo otangaka biblia meyika mpiko na losambo yeba nzela eza molai mpe etondima batu kobanga te molingami Mesia kotika yo soko mokete ata bisengo ata bapasi tango izode pesa lokumu peke mpona yawe Mama
opambolami bikitisa tona mpe kumisa yawe mpe pambola bandeko na lingomba bolingo ya Kristo emonana na miso ya bato ndeko nanga ata bisengo ata bambiaka ntango iso ndeko pesa lokumu peke mpona yawe donge ntango mikakatano ekoya komitungisa te banda mpe kanisa malamu molingami nanga soki bayebisaki oke mokolo bongwani vie chrétienne ezali vie en rose akosi yo amen mapamboli ezali ekulusu mpe ezali amen et le Seigneur a dit chaque jour okomema ekulusu na yo amen na épreuve mpe ezali amen kasi ntango mikakatano ekoya komitungisa te banda mpe kanisa malamu molingami nanga soki bomoi na yo ezali peto na miso ya Nzambe kobanga te tala yo boabelaki ezalaki mpona masumu te Sara azangaki mwana mpona masumu te Yozefu kutu abotaki makala mpona masumu te Pierre abetamaki mpimbo mpona masumu te bango batalisaki molingo na bango na epai na Yawe ndeko nanga ata bisengo ata bambiaka ntango liso ndeko pesa lokumu peke monozozotoke pesa lokumu peke mpona Yawe bababa pesa pesa lokumu peke mpona Yawe pesa matondi na Yawe pesa lokumu peke mpona Yawe pesa lokumu peke mpona Yawe oh yeah lokumu peke mpona Yawe pesa lokumu peke mpona Yawe pesa matondi nyonso pesa lokumu peke mpona Yawe ema nyonso ndekona lokumu peke mpona Yawe pesa ngeye pesa lokumu peke mpona Yawe pesa lokumu peke mpona Yawe Tout le monde, Hosanna. Tout le monde, Hosanna. Hosanna. Kolo kumisama. Papa. Hosanna. Nana. Hosanna. Yahweh. Hosanna. Kolo kumisama. Naye napesi lisusu biblia raison opesa confiance na moto ezali malédiction bapromese motindo nyonso ekosuka na déception po ete nyonso na mokili oyo eza nango te illusion ata na ngai moko yo namekaka na suka confondu po motema nanga kolo yo lobi ezali tordu kana nini eza ya solo car mes projets n'ont pas non plus binanga donné ete liboso kaka yo Seigneur
gestion pe direction ya bomoi na ngai lelo yo papa sala pour révision ya mabe ba erreur nyonso oyo emema ngai na perdition nayebi bien ke bana yo ndenga nazwi bénédiction. na binanga yolongoli opesi sava ya kitoko epesi nsunga un parfum de bon odeur sukoli ongengisinga lelo nakomi en couleur grâce à toi kolonanga toute ma vie est blonde ekumba na nganoda beyo remporte la victoire banguna na ngai bakwaka ngunda mpona bango plus d'espoir natikala na ngai kaka mpunda yosala na ngai pour ta gloire na mosala na ngai ya mbonda tout ici ma doit te voir. Amen. Alléluia. Et le vent, tu es Dieu, qui dans tes bousons, et ce n'est pas toi. Tu es Dieu, qui dans ce mouvement nous et ce n'est pas toi. Nous t'acclamons, tu es Dieu, qui
Satana, contre Bayuda, contre Mokili, contre Baloma, oh, Naïkoussou, contre Liwa, Ade Koto Zibo, Moya Seko na Seko, Loué, 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 Loué. Oso joki soko moni mwana ke makiti na nzete keba kotumola ye te po mama na ye aza na pembeni. Vous comprenez? Nalingi na yeba banani baza très dangereux. Alléluia, 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 alléluia. Alors à partir de là, soko zotambola, il faut tambola calme. Amen. Donc ozotia pa moko ozotambola lobi naza mwana ya le roi des rois. Ndoki akoka kosimba ngai te, akoka kododa ngai te, po naza na kati ya mulangi nzambe na ngai papa, le tout puissant, le Seigneur des seigneurs. Oyo aza na kiti ya bokonzi na ye na likolo eleki nyonso. Alléluia. Okay. Papa Nangaye, l'éternel des armées, Kevanayo, Omé Bongote. Papa Nangaye, l'éternel des Mamigas, le tout-puissant, il est le feu dévorant. Gouyanaye, comme mon côté Kokani Namo, Leloyo a décidé à partir de Lelo. Binangaye, komeka kosibate, soki yokomeka, yokozala condamné à mort, à la peine capitale. Yoka, mawa, binangaye komi Lelo, oh, binangaye komi Lelo, nyonso ya ngai komeka kosibate, oh, binangaye komi Lelo. Dangereux,
partir de lelo obina ngai komeka kosimba te soki yokomeka yokozala condamné ya mort à la peine capitale yoka mawa komona ngai komi lelo yo ebina ngai komi lelo yo nyonso ya ngai komeka kosimba te komona ngai komi lelo yo dangereux, Nana komi dangereux. Tobeta lisolo ngwa tango baninga baye kozwa mapamboli awa bapekisi nani est-ce que batiaki droit d'entrée awa bon entre nous soki otiaki droit d'entrée quand même elingaki sauve biso mais likambo te bino kosepela nzambe azwa lokumu c'est le plus essentiel amen mais batiaki droit d'entrée te moto aye ndeko aye azwi lipamboli na ye mpo na nini yo okomi koyina ye nzambe apamboli ndeko azwi diplome afingi yo na eloko nini sœur alandi nzela ya nzambe azwi fiancé mama poni likunya na ndeko naloba ndeko azwi bourse voyage azokende na poto yo bandi kokangela ye guti mpo na nini a partir de lelo abuo baguti na bino sans effet kindoki na bino sans effet sans effet bakarashika nyonso tu banganga kisi nyonso tu amen bakale nyonso tu bablocage nyonso tu onone kombo na bino ekomi lelo yo na ngai tokomi lelo yo nyonso ya yo moto akomeka kosimba te kombo na bino ekomi lelo yo Amen. C'est l'heure de ce qui. Amen. C'est bon, on y va.
ingénieur. Jimeki, ça va t'aider. À côté de lui, Tony Kaleta, s'il vous plaît. Nos deux ingénieurs, les héros dans l'ombre. Grâce à Bango, Tosali Moussala Kitoko. Amen. Oh, Soki la vie nanga. Et Zalaki ata ingénieur de son. Mais naïe, la salle. Oh. ezalaki ata singa courant nde na tuti bato oyo nyonso. Attention. Monsieur Katoto, s'il vous plaît. Abomani wapi. Monsieur Katoto, s'il vous plaît. Aïe, Abatami, le producteur de la soirée à l'élo, Azasi, te donne à te présenter. Amen. Monsieur, il est là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, sur le podium, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si l'élo, la soirée a eu lieu, c'est grâce à Monsieur Antoine. Que le Seigneur le bénisse, notre producteur, accompagné de Laël et de Kyria Matope. On les applaudit très fort et que le Seigneur le bénisse. Et stop, 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 stop. Pasteur Nabiso Tobosani Bangote. Pasteur Thomas, s'il vous plaît. Pasteur Gustave, s'il vous plaît. On les applaudit très fort. Ils sont très jeunes. Que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Soki la vie nanga. Et Zalaki Namo attaque l'école pastorale. Ah là là. Naïm Kelogo Naïm Nasala. Et stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Stop, stop, stop. Merci à vous tous. Je veux dire bonjour à maman Mélie, maman Christine, maman Donna, que le Seigneur vous bénisse. Je veux dire encore bonjour. Qu'est-ce que je veux répondre à nos amis techniciens. Alléluia. À maman Tony, Christophe, Sina, tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Stop. Que le Seigneur vous bénisse. Neto Kutani Nakira Sima. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.